Oui, le plaisir est pour moi de savoir nombreuses à suivre votre site que vous aimez bien, CL News TV, de elle-même la patronne, Christelle Rose Mamlirenum de la presse congolaise, que je dis bonjour là où elle me suit. Je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Air Max, merci beaucoup. Merci aussi à notre réalisateur majeur, Golo Mayala, merci. Aujourd'hui, nous recevrons un invité spécial, Flavien. Un déco Flavien, des bons messages pour Benga et Bongo, déco Flavien, les autres Solane, Masolo Italimbo, Kabino Baby, que d'ici là, donc, tous déjà, tous qui déjà dans ma ponami, au Babengi élection, où ils allaient toujours dans la ville à Kinshasa, mais depuis que vu les amours compliqués, atmosphère, dans l'auto, moi qui m'y a, le corps, moi qui m'y a été, comme s'il y a un problème dans Mboka, mais à travers, il y a une réponse taillée, et puis on va découvrir qu'est-ce qui se passe réellement dans la caille l'homme de Tokundola, donc Tokundola, vraiment, vraiment. Mboka ezoke de nini c'est l'un tous en masolo pe ba masolo surprise ka kandi to sola na bino toujours sur CNTV. Bonjour Flavien. Bonjour Maman Vanessa, bonjour na bande konyo so bazola na biso Christelle Lupungu na pesi mbote na bande konyo so balingaka CNews. CNews boni masolo mboka mikolo pe to moni o mo muke ozomona na te, qu'est-ce qui ne va pas? Non, au moni campagne bandaki depuis le 22 novembre ba candidat nyo so baza sur terrain ndeko Flavien aza candidat na Kitambo na parti cher ya mwana mboka Franck Diongo héros vivant oyo lelo yo abundeli peuple congolais abundeli population na ye aza na prison à Makala injustement parce que pouvoir et lingi batia na prison à Makala parce que c'est le seul opposant oyo azali kotia pouvoir panzi likolo yango moni mwana mboka Franck Diongo lelo aza na prison à Makala. Alors na otali ndeko Flavien ndenge bozo mona te sengeli bo baite ndeko Flavien a se retirer qui na processus parce que parti Lumumbi c'est progressiste oyo ezalaki na ba candidat na maponami oyo na députation provinciale na députation nationale na candidature ya présidentielle parce que oyo abiso candidat azali oyo opposition pona ki mwana mboka Martin Fayulu mais to mona ki était Corneille Nanga mboka likolo tono essence Corneille Nanga ko mona mboka lokwa maseki ako mona azoko kamba seni lokolo ndako ya tata na ye to lobaki était mboka ko kende bongo te yango to lobaki na mwana mboka Franck Diongo biso ba candidat MLP to lobi était to lak pakindaya na miso ya population to la pakinda ya été biso MLP to ko trahir population te population na volonté populaire na e aboy to ken maponami na machine à voter aboy to ken maponami na fichier électoral o ils a dit qu'on préparait déjà plus de 25% na candidat Chadari o ya FCC pour na ko tricher maponami to ba qui était dengue déjà na machine na bango ba ko tia ba candidat de na bango. Il y a FCC, bah, députés provinciaux, nationaux, déjà ils ont été 325 ou 350 environ candidats au bazar déjà bah, députés, bazar dans la machine, au siège dans l'Assemblée provinciale, au siège dans l'Assemblée nationale, déjà la machine à connaître à partir à Corée, bah programmer déjà bah comme on a bango, tous là qui déjà la information sur le qui était, donc respecter volonté populaire, oyo population, bobo sanité na meeting il y a opposition, bah 5 qui na 7 candidats, bah trahir pour bango balingi bah qui na pour na bango na kimia machine à voter sans fichier électoral yango to lobaki na mwana mboka Franck Diongo était biso to boyiko ki na maponami mwana mboka Franck Diongo pe apesa ki communiquer na pour na kolakisa na bato nyonso était MLP va se retirer na procès électoral mais toujours soutenir mwana mboka Martin Fayulu oyo azali candidat ya opposition mobimba ndenge Etienne na Félix Tshisekedi a votaki ndenge Vital Kamerhe a votaki na Genève hein donc ndenge bango ba votaki biso to biso pe candidat yo wana Martin Fayulu mais bozo s'attendre te que mabe mo ikota na retrait wana. Bon. Par conséquent, ce que a mabé dans quatre arrêtés, parce que Moutazo Kamba, Obunobo Poni, ça de Martin Fayulu, mais quoi conséquence n'a pas été. Par conséquence, Ezali Belé, c'est vrai, parce que Bande Koba tout dans le Flavien, Babi que non, décision aux qui Ezali salvatrice. Yakobo Okena Ponami, vous avez le seul parti pour l'opposition politique. Oyo, Baboy Okena Ponami, baligné ba candidat, ba fouti ba caution, ba sali ba campagne, ça va prêt pour la campagne. Aucun ko imaginer Ndeko Flavien, Binomo Bobi que Ndeko Flavien a une agence à voyage à Dubaï, Chine. Donc, aucun qu'on imagine quantité. Bon, on a une campagne à l'américaine. C'est-à-dire qu'il y a un magasin où on a chaque avenue coûte banderole. Parce que nous avons un partenaire à partir de Chine, nous avons un partenaire à partir de Dubaï. Oh, il y a un salaire de banderole, oh, il y a un salaire de fiche. Bon, on a l'américaine. Mais qu'on soit décision au Kendete. C'est-à-dire, ils allaient battre belé dans bazole là. Ande ko Flavien, tolinga ki bongote, tolinga ko la campagne na yo, pour ba fiche, to sala ki pona yo, pour ba banderole to sala pona yo. Ba sentir que vous allez moi na Dubaï, ba sentir que vous allez moi na Chine. Ba mona yango penza que non, aux arena partenaire. Est-ce qu'on connaît le président communauté à Chine na pesi mbote? Fula azola ndangai. Bango ba s'organiser na niveau Chine. Ba sali ba cotisation na bango pour batina bilo na bango.
biloko ezaki na mai esekomi okoko imagine à partir de Dubaï na pesi mwana mboka Dadi Mbote oza na Dubaï o bango pe basalaki pona ba campagne na ngai mais lelo ba komona ke Ndeko Flavien ke maponamité soko ke na kitambo okomona affiche Ndeko Flavien te okomona ta banderole mon côté et la cité ke Ndeko Flavien zangi même $10 awa na Kinshasa ya kosa sa banderole même ya 6000 francs to atia yango kuna te mais ça koloba ete nazali comment respectuer la décision tozui na MLP na mona mboka Frank Diongo to boy ko kende maponami o na machine à tricher to lobi to respecter volonté populaire conséquence yango wana donc parmi ma conséquence nazali victime na ma conséquence parce que les loyo nazo kende maponamité nazana ba fiche nazana bandeo naza déjà prêt talaka kasima na biso tozali na ba oyo bazali lokola Jean-Pierre Bemba Gombo oyo na lamuka aza ko soutenir biso tala bato lokola lelo ba Moïse Katumbi baza ko soutenir biso tala bato ba lokola lelo yo ba tozali même na ozaka nani Adolphe Musito bazali wana tala lelo tozali na ba Freddy Matungulu tala lelo non ozomona keno na environnement oyo tozali na bato bazana moyen tala Martin Fayulu déjà ba jet ezali déjà prêt pour abattre campagne bonani mais bazo ko banga avion qui na Kinshasa mais boko na ngolo américaine 26 provinces ko tambola ngo ya ko banga te ya ko soana te parce que boyi que non d'abord a otali Jean-Pierre Bemba bobi que azali patron ya ba entreprise aérienne ya ba avion oyo ezali bana mboka parce que lelo amona ke mboka biso gérer mabe mais ba avion na ezali bana mboka aza ko gérer pour na koloba ete tozali pepele pour la campagne Ndeko Flavien ezali victime mais na ba conséquences mususu na lobi boyi lelo bandeko batu na Ndeko Flavien bino bo se retirer na processus mais bo soutenir Martin Fayulu tout ça ko soutenir Martin Fayulu parce que lelo yo opposé à pluriel chaque parti politique ezali nango libre biso MLP to boy mais toujours soutenir Martin Fayulu parce que Martin Fayulu azali candidat à opposition oyo Félix Tshisekedi a voté qui oyo Vital Kamerhe a voté qui oh mais na Genève biso zaki te ngano to na Kinshasa na Genève yo moko et puis na ko senga la population devoir des mémoires ah mon ambo capitaine Tiani archive du jour ah Ndeko Flavien pour ba to senga ba eteno biso ne to bana likambo ya ko tia ba archive du jour le l'hôpital Tiani ko tia devoir des mémoires na pesi mote parce que azali Ndeko zo bunda na prison makala na liste na bango ba tia déjà ba liste ba to ba kota hein au mona Mike Mukeba ya goûter au mona Daniel Savoie ya goûter au mona Lipasa et les gens qui na goûter au mona lo ni Peter Tiani ya goûter lo bezango Ndeko Flavien ya goûter makala to so mesa na biso to yebi na makala to préparer na place to banga raté to ba to banga parce que makala iska ba to vandaka donc ba bazana na makala Jean-Claude Muyambo na pesi mote bazali kaka wana na prison makala bazali ebele to ko banga yango te po bango pe babeke mukolo to kozwa pouvoir bango pe bakotaka makala kaka ndenge muzeta ngayaka bango pe biso bakotaka makala donc bango bakatso bakangaka biso pe to kangaka bango te Martin Fayulu ozwa pouvoir Martin Fayulu ozwa pouvoir obike bele bakobanga ozwa pouvoir na ndenge parce que ti sikona boyokani te to ebite surtout bokena machine à voter surtout que sa machine à voter décision finale non to vite bakendeki na Kaluka campagne bana Kinshasa ngana to vandi bakende na Kaluka obi to kena na Kaluka bapa banga pona na kitambo na Kinshasa ba bango banga pona population lobby to boy machine to boy fichier électoral ata Etienne Tshisekedi wa mulumba so vivant amoni ne ba okamba lelo yo IDPS alingaka lela yo mona wapi lelo IDPS ba ko batela ngolo ba policier yo mona wapi na ba marche mais ba marche pe tozaki pe tango arrivé à Martin Fayulu to mona pe ka ba soda ba yeki Martin Fayulu ba boka ba lacrymogène talaka ba scénario Etienne Tshisekedi wa mulumba kiti ba boka ba lacrymogène pour aleka Jean-Pierre Bemba Gombo ba boka ba lacrymogène pour aleka Martin Fayulu ba boka ba lacrymogène pour aleka mais bango bazo ko encadrer bango et ça les matin de plein wana bazaki pe na plein wana différence ni les alliés là Bruno Chibala o ba battre na policier différence ni yo mona ko mata ba battre na policier mais bande ko baza wa présent à tous les deux arrivé à tous les deux ba membres ba deux ba candidats nazali koloba vérité et là on ne kolova ku la vérité biso pe tozala ki wana to mona ki pe ba image tozaki sur place to mona ki pe na arrivé à Ndeko Martin Fayulu ba soda pe ba yaki na oyo pe ya Félix Tshisekedi ba soda pe bazala ki bilo to bazala ki wana lacrymogène est-ce que lacrymogène est arrivé à Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe lacrymogène est bête parce que ça tozana yo mona manifestation opposition président lacrymogène bête mais te to étonner sol to étonner Frank Diongo ba bête ballonnette ba kileta nga to mema na mama yemo Martin Fayulu ba bête masasi awa tozali na sendwe bo mona ye na ba bande ba miso wala biftek na poto yebisa ngai ba miso ba na ngamba mususu lelo opposition comme le quoi blanchisserie to comme le quoi te to ko ça ba blague te odo bato ba yibi ba tondi Kabila te
bato ba yibi ba désirer Kabilati na suka to comment tuna est-ce que bango ta ba keno batondi Kabilati oh je désire comment est-ce que bazali ba pede bon limbisanga hein entre parenthèses to bango tuna mais yo linga muninga no mobali bongo ndenge nini mais oh batonda Kabilati yebisanga lelo parenthèse afula ina kangi po mufunge mukamate na bi bazaka bongo mais batonda Kabilati lelo yo ba ko tonda Félix Tshisekedi te mais quand on a Vital Kamerhe te toza na campagne électorale to ba vérité parce que na ba kete ba enveloppe nyonso ba fa de nyonso to kofungula ngo muto to tema na balabala na nzela biso to kofungula ngo so to koyoka na sima après campagne parce que campagne bandaki faut to fungula ba vérité muto na biso na cité Union africaine nani Vital Kamerhe muto na biso na cité Union africaine nani Vital Kamerhe arrête dans la premier ministre na Kodjo ba roulaye allez là osomona mais lelo Ibiza tangu Frank Diongo abimisaka munyere alobi ete ayebisa Etienne Tshisekedi soki yo kei lelo kuna ko travailler na bato na koyoka na bato na teka mboka ngai na kolongola munyere pe na ko combattre yo Etienne Tshisekedi wana Frank Diongo lelo za président makala parce que azotia mulungi na opposition parce que lelo au moni preuve ngo FCC donc opposant mususu na bango tozoka soza na bango mais zoka ne mabumu na bango za na kinga kati tane bakoma minene lelo na FCC bakoma hukumisa Kabila koleka même bandeko bazana Kabila tala ba José Makila balobani lelo to za ba match to kufisa bato belawa baolenga nkoi bakolobani lelo est-ce que vraiment okondi malelo ba olenga nkoi wana ba José Makila okondi mapelo ba Steve Mikai baza ebele na opposition ba Jean Lucien Boussa akiko ko battre campagne même pona Kabila pona na Shadari coup sur coup yebaka muto abike no na ko sala continuité ya Kabila papa 17 ans échec oh lelo ba leki na biso bazo si sa classe madame Salate yo ko continuer ko ma population oyo ko continue pour ko ma population yebisanga lelo na je suis à bongo ben ozomona ba bazali opposant pona mabumu na bango ba demain ba ministre ba battre la poste na bango mais ba bosa intérêt général la population yango moni Frank Diongo bi pour l'intérêt général la population parce que malheur ozali ko peser sur le Congo est plus vaste que les ambitions personnelles tous nango yango mona ki ndeko Flavien bi azongi sima na ba conséquences to ndimi na biso to na biso to souffrir na population hein mbongo so donga to sango campagne be fijinyo sona e ke nango na mai mais na zanga na population pour au monde de l'opposition sa population lobi to kolonga besa ngade mokongo ko ba akanga motema ti akufi azo pouvoir te pour na état de droit na mboka na biso Tshisekedi to daliene au monde de Tshisekedi ngoza azana bana na bazali bana famille biologique na bana famille politique biso doit dire bana na famille politique ceux qui famille biologique ba décevoir rien mais biso famille politique doit continuer combat parce que ton numéro qui Etienne Tshisekedi na combat pas comme bana biologique mais comme bana politique alors toujours continuer combat na biso na idéologie on appelle ça biso mais tant que bango ba défendre été ba trahir peuple ba ndimi machine ma kenango pour avec sa Shadari ba bi ma premier ministre le lo Vital Kamerhe impo à l'Assemblée nationale to ki de makamano ezala ne ba ko mais ba ken mais ba été population dans zo baté population dans kolanda bango aza député un jour population oyo akanga ba Rwanda na maboko lelo un jour akakisa bango yango moni lelo e bandaki na Kitambo o mona ka bana kaluka je salue bana kaluka base na ngai nazala kité po ba koloba kende ko Flavien ay ko influencer kaluka ba ba Frank Diongo ay ko influencer base lobiete vous avez base ya Frank Diongo na Martin Fayulu binote bokende binote bokende ndeko Flavien likambo na katanga pe na katanga pe mama pardon parce que ezali campagne na katanga omona ki Shadara ke na campagne omona ki babambe mabanga atamboli na été azongi na ye mais omona ka kingu na mobiliser katanga koi na Kivu Sud Kivu Nord Kivu omona ezabonga pona Martin Fayulu mais bango bakanisa ki no bango ne bango ba Vital Kamerhe bango ne ba Kolo Sud Kivu Nord Kivu mais omona kuna ba ne boza Martin Fayulu tala ya likambo nzambe volonté populaire la population a koufeli belé to koufisi ba aussi to koufeli belé makila na bango zolela makila na bango zali kolela yango moni ke lelo Martin Fayulu atotambola ka likola drake ozo bokonzi na ye aki ozo bokonzi na ye mbutu déjà bandé na Genève et bandé na Genève signature ko retrait signature ya bongo ya ndeko Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe lelo tozomona dia makambo déjà que déjà mabé parce que déjà ndeko Martin Fayulu a lobby kaka sans machine à voter dans quelques jours dans 2 semaines seulement to na maponami est-ce que makambo est possible pe bino ba opposant bozala vraiment na droiture te lelo ba lobali kamsusu lobe comme kamsusu lelo ndeko Martin Fayulu azwa bokonzi éviter que to s'attendre na mbutu ka to na normal et que se passe na kata maman otuninga motuna moko ko se pesa peuple congolais otuninga motuna moko elengi en tout cas merci beaucoup parce que motuna na satana ki na ngote maman na ngai na bisa boye Vanessa lelo le peuple congolais retenir le komoko na pesa ki exemple mi balé ya opposant o bazaka na front
Moi na mboka Franck Diongo o ba beta ballonnette. Moi na mboka Martin Fayulu o zo masasi. Martin Fayulu c'est le mec qui a homme d'affaires dans mbongo belé. Martin Fayulu. Mais andima atambola na base azo lisasi. Ils ont blaguité. Combien bazana batambola? Combien? Yebisanga batambola combien bazawana na ba marche. Te ezali sécurité. Mais les loyo batu ba retenir les lokomoko. Martin Fayulu m'a dit oh bozo kalelo comme population ba ki bo trahir te. Na meeting bobi misala biso moko. Ba misaki moko Félix Tshisekedi a voté qui ngaité Félix na Genève ngaité Félix Tshisekedi. Oh ba combattant IDPS a fingi te nga ba vérité. Po ba komo ba oh Daniel Safo fingaka oh make ke ba fingaka Flavie pas comme ko finga te vérité zo so batu ata ba réseaux sociaux na bika vérité na bibo avec sa machine bota la fati he ba bandi ko finga ngai te est-ce que ngana sani mabe bango mo ba na machine donc y'a parenthèse na zo na o tali biso Martin Fayulu maman na ngai to ke na bokonzi parce que population zo bokonzi oui to ke na bokonzi o moni Mobutu andimaka te akundama na Maroc Mobutu andimaka te akundama na Maroc ti lelo be maison ngakate au moins population oyo ya Kinshasa ya Congo ya 26 provinces bazonyo koma okodondo na yo un jour est-ce que okiko yeba lelo yo dans l'Afrique du Sud ba ko sambisa président Afrique du Sud avant de lokola mwana muke ba ko sambisa pour la corruption okoka Macron kuna za kotoka okoka kuna Trump za kotoka tala peuple basakana kana été peuple basakana kana été na bisio Etienne Tshisekedi wa Mulumba besengade bokonga ko ba kufi pour les population à se retrouver ko sakana makila Etienne Tshisekedi Rossi ça ko tanga ba misusu wana zo ba marti combien de feta to les rapport na bango engi ko baboye il est temps pour le peuple congolais chaque chose a son temps et là temps otonyo comme un esclavagisme il a temps otadi kobima Martin Fayulu a dit candidat à peuple sans machine à voter Martin Fayulu a dit candidat à peuple sans fichier électoral oyo ceux qui est pas linga trahir nzamba ko s'occuper na peuple ko s'occuper na mais to biete a ko trahir parce que a risquer vie na mo pour la Congo ko le candidat belé ba risquer ba candidat belé ba bitene massa se betaka massa sinenga betaka ba candidat belé ba yangote ba candidat belé ba binenga lacrymogène betaka te mais Martin Fayulu a risquer ngo ba candidat belé ba zo ba ballonnette te le roi Franck Diongo ba candidat belé ba mela ba lacrymogène te le roi biso ba ndeko Flavie même na presse oyo to sala ba presse oyo et belé bazana basala kaka la musique biso to mela ba lacrymogène ba biki ndeko Flavie combattant donc et pour na koloba ite blague ite bana kitambo ba laxaki volonté na bango placer bolingo na bango na ndeko Flavie na zala kité parce que kitambo numéro 15 ndeko Flavie candidat MP Franck Diongo candidat Martin Fayulu ba bi ite kitambo n'est pas à vendre donc ba laxaki volingo na bango pour na kolaxaki et victoire à peuple congolais maman kanga data lelo yo toujours que ne mapona le 23 décembre sans machine à voter to que ne mapona le 23 décembre sans fichier électoral sans machine à voter parce que bita papier on biso moto osalisa ngo ba opposant o machine azala ba machine azala ba machine fichant automoniteur hein bande on a biso ba téléspectateurs na biso ba on to voter ce sans machine à voter na nini kasi tuna mituna te yo tuna mituna mais est-ce que bonne que Kabila ko céder Kabila yo monaka tenge non awa bazako bato yo badolo ba o Kabila fa zonga 3e mandat bazako expliquer ba mirindi pour na citer bango to comme la campagne faut de la vérité ba mirindi basala ba laxala na constitution na Kabila fa à sa 3e mandat pression les cas qui makasi tala peuple a se décidé Kabila kokate Kabila zonga sima donc kaka nenga Kabila kokate bongo ye konenanga mboka likola ton essence konenanga ye biango aye biango bien konenanga ata la nenga nene bande konaye o bazala président Seni Basuka lelo na sama bele aye bi tala pression à peuple na makila batu sopani torokene machine sans machine oui Flavien et là au mot boza un peu batu ebele ba rotuna mutunana babi que Mandeko Martin Fayulu nanu kuto azalata gouverneur de la ville te na ba problème ebele bande on a biso bazana ngona kati ya mboka oyo bato azomi tungisa ba pasi ba classe ma est-ce que Rosala vraiment capable aussi ça ba problème na tamuke pe a Rosa bato ba orienter vraiment na mambo bien oyebi Ndeko Martin Fayulu pour citer Ndeko Martin Fayulu est-ce que oyebi que Agera société pétrolière firme monnaie internationale pour ne pas faire la publicité firme monnaie internationale Ndeko Martin Fayulu député 2 fois élu Martin Fayulu nenga zawana pona mais tala mais babimisa ba CV te so to la bitumba ba CV to ke la bitumba CV on moni débat Jadar bimisa CV Martin Fayulu bimisa CV
Félix abimisa CV, Vital abimisa CV. Total. Non, tout ça la blaguité. Zali Kambote que non, Martin Fayulu a géré dans la firme internationale, a géré dans le cannabis, a géré parti politique, a géré plateforme politique. Puis le loyo, candidat na bango. Donc, pour la Colobana, on a gestion, tu vas Martin Fayulu, non, Martin Fayulu a géré, non, c'est faux. Babi Martin Fayulu, Martin Fayulu a un CV Kuba, ou Evanda. Mais les Camerounais peuvent gérer, mais n'a pas de question. N'a pas de question. Bah, on va diriger un bon cannabis, va gérer. On va diriger un bon cannabis. Comme on a un sommet, il a souk. Va diriger, va où t'as wap. École Nini va former un président de la République. École Nini va former un premier ministre. École Nini va former un député national. Yebisangay. Au moins, Martin Fayulu a zuba tout moi mi tout pété pembe na bango. Mboka susu e baby soup. Eh, to comme n'attend grâce au Seigneur que dans ta population au paiement. To outi na passi. To paiement na Martin Fayulu. Au Congolais à cause de la valeur ya solo, à cause de la valeur liban na mboka. Oko imaginer Martin Fayulu a voyagé na avion, na économie lokola mutu nyos. Mais il a l'argent, abo qui est dans la business class. Tala, on a que Obama a retourné aux États-Unis. Un Kenyan. Te, pendant que le Congo, to comme na tango yo, le lo sengeli, bana mboka solo, ba diriger, le lo ba konzamboka. Oui, merci. To comme na suka émission na biso, ndeko Flavien na bi que ba te belé ba Hollanda de partout dans le monde. On a sali ba baladeur partout, ba tu ba leli mingi ba bi no biso kaka Martin Fayulu. Biso kaka Martin Fayulu. Maintenant c'est que oloba na bango ni ba te belé ba Hollanda biso de partout dans le monde na poto mikili nyonso na Kinshasa na mboka bazala ndenge ni. Parce que ba mingi pe bazo banga oh venez sambutu mbuteza na mboka te parce que tozoyoka bache ba soda boye bat bazan encercler tout oloba na bango. Te bana mboka bazala na kimia. Oui. Ndenge bapona ka Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe son âme. Ndenge baponi Martin Fayulu. Oui. Omoni bana poto bana ya Suisse bana Genève bazalaki bamona de mamozako leka. Ngano tozalaki awa base nyoso tovandaki awa et comment que lokola boze la résultat ya élection. Mukona mbule betaka. Mbule betaka makasi kana sa mbula ke Faden House. Toke ko fêter. Pona koloba ete eza volonté ya peuple. Eza volonté ya la vienté, eza volonté na ote. Base nyoso. Il y a 7 candidats, base ya UDPS, base ya UNC ya Vital Kamerhe, base ya MLC. Awa bakowanga na ngote. Fatiye moko alobaki yango to ko trahir te. To ko pona entre biso, to ko melimbondo, a ko trahir bo s'occuper na ye. Au moins maloba to melaka to lobaka za toza africain. Toza africain. Base wana makile sopana. Po etelelo to zo délivrance. On se va kena la contre baza ba individu. Maloba ya bato ebele ya peuple mobako lela. Ils allaient passer dans lobela ki yo. Na États-Unis, na Afrique du Sud, tala ndenge président wa sambisa le roi mwana muke. Ozomona na Burundi e bandi. Pona koloba bo, ils allaient signe de temps. Total ka signe de temps. L'Afrique awa ba décider à miner ba ko koya signe de temps. Pona koloba ete bondimaka te kabila kozonga sima signe de temps. Oto ke nango za nesiko, to comme na suka pour to traverser. To traverser na Fayulu. Mais ba oyo ba décevoir peuple. Peuple a kolimbisa bango. Peuple bolimbisa bande ko so bunga inzela. Bande ko mikila poto to lobaki ete na meeting na biso opposition oyo so ko trahir peuple. A okene na machine wana, a okene na fichier électoral to melaki mbondo. Mais ba oyo bandimi machine bolimbisa bango. Bolimbisa bango, mais bazo sanction na bango. Ba mona ete après élection c'est Martin Fayulu. Akokamu sa Shadari, akokamu sa Félix, akokamu sa Vital Kamerhe, akokamu sa Mokili Mobimba. To bisi bino parce que le loko mo ko tala omoni Kivu. Bako za Martin Fayulu baba ki za impopulaire pour la volonté Katanga bako za Martin Fayulu baba ki za impopulaire ça to côté bandundu to kende na biso na Congo central pour baser la Martin Fayulu bandakala donc to boko tanga mais to kena Kasai bako za Martin Fayulu ezo bangisa bango parce que ezalaki volonté même ya Félix Tshisekedi so boza bilili boti ata place Félix yemo azo bayete na Genève na voter Martin Fayulu parce que na yebi pourquoi la voter Martin Fayulu. N'importe pourquoi la voté Martin Fayulu. Au monde avec Félix Tshisekedi Mwazoluba parce qu'il y a volonté populaire. Mais base Moussous Babunga qui est Babunga il m'a comme ça moi tribalisme. Ba ko tawoli kamba baluba. Babunga ça qui est bazonga na nzela. Elle kamba baluba te. Elle kamba ba Swahili te. Elle kamba ba Swahili te. Bazonga na nzela elle kamba Congo. Zali kamba Congo. Elle kamba Congo. Congo sangi sibiso. Voilà ba mukena ko bangwa ndeko Flavien te kama sa population. Bana Kitambo candidat numéro 15. Moi na musala population moi na Franck Diongo to retirer qui passe to sa machine à voter, ça fichier électoral. Mais Toyo qui déjà
corner na ngaza machine à kokate ba komi comprimer mbang butu bita papier donc Ndeko Flavien kuta na bino toza bino le 23 décembre na Ndeko Flavien sans machine à bita papier parce que na okende ko siège na Kitambo. Bon, merci beaucoup, c'était là Ndeko Flavien donc to kundola na bino donc c'était vraiment ça lui plaisir na ba nyonso baza toujours scotché au baza na besoin il y a ba réponse na biso toujours na kata site na bino c'est le News TV de Christelle la Rose Mamoula Patrona. Je dis un grand merci na ba partenaire au Carmizi Gabi Panzo Bozé Belé Bolanda toujours botuna toujours mituna o etalimbo canabiso Congo démocratique babito kena mapona mi sans machine à voter avec